Papa Dinda makasi surtout pour les becs devant ta qui mettait papa. Les députés va y avoir voter bango la suka va qui mais la te papa. To lembi. Ni moi inde zata pour muke mabwe bonga ta pour mnyata mbole beta ndeni ata 23h o le kana yo papa. Soki kaka mwa mbula muke beta bino botel ma a te place au totelemi. To telemi ka pour mbule beti na ngote mois de jour yo. Yango moni to telemi. Mais promesse ya bibi sokoto te. Koto pour promesse ya kutanga te. Ezakaka bana mboka na ba bonne volonté na bango basali te tikana tshaka libaya na ngana zwa 50 francs nde batshaka mabaya na bango à part ça vraiment na ebité so gouvernement ebi ko bosela biso ata ya ke o mutu ke lekate ata ya biso ba passager ya makolo to katisaka l'essentiel ke ata mo pomoko boye esunga biso elo nazo senga ngwana papa yoka kolela biso bana nao donc soki ka mai ye awa biso nyonso foto kima po awa insécurité ezali kuluna air tout obotola bato FM Télévision, toujours au chevet d'actualité. Madame, Messieurs, bonjour, bonsoir. Ils ont des ponts de gare aérosol à travers le monde. Bienvenue dans l'émission Nabino FM sur le terrain. Au Nazarana Sengo, il y a présenté Bino Yango. Les Sarabino, tout ça, Nabino, c'est information est liste Nabino, c'est information, et puis Lito Nabino, et c'est information est en tout cas, mais avant l'émission, la descente à l'élo, vous s'abonnez massivement, vous mettez cloche et notification pour ne rien rater comme activité prochaine sur votre chaîne. Comme vous le constatez, le 24 décembre, il y a quelques jours, il y a année, il y a Noël. À Watozali, na frontière, il y a Kanluka, où il y a la commune Yankalema, Pena Bandalungwa. Au commune avenue Luano, avenue Kulungongo, ici quand on y a avenue Oyo, ils sont très fréquentables, très habités, mais comme vous avez remarqué, comment est-ce que les gens vivent, comment est-ce que ça laisser na sort na bangomoko pont ezalité, ça nini pour que ba navette salama entre baobaza na Kaluka pour ba na Bandalungwa et puis tout ça période de festivité et que ça manenge nini to moni ba chepo est-ce que l'état muta chepo yango to bezali kaka ba particulier ba chepo to koyeba ngo to sona ba na mboka na moni ndekopé yeyo to meka ko ozwa ndeko nanga pe wana mbote ndeko nanga mbote yaka bo tota mode bonjour mote boni bien très combo comment on a tu pas dit Raphaël tu peux dire Raphaël awa yesa ba imboka bakona na biso na FM sur terrain tout ça na wapi awa tout ça na frontière ya Kaluka Bandal awa tout ça na commune ya Kitambo Ngalema de Kitambo hein te Kitambo donc il y a une partie Ngalema une partie Kitambo Ngalema bani na quartier 2 OK awa tout ça na quartier 1 eza comme commune ya Kitambo on avenue Kasanga Luano OK bon loko tozo senga awa vraiment bakonza mboka bayokela biso ma vraiment OK batala na nos situation tozo vivre na ngokoto yo vraiment hein tozo vivre bien ti OK donc koto eza ceux qui mboule beti vraiment moya revivre ezate mais ndeko tout moni à l'époque ba pango nyonso yo eza mai muta takengo topé ne qu'est-ce qui s'est passé eza kaka mai ti omona ba mapango nyonso etikala ba inachevé boye eza ba chantier te eza ba ndaku penyo bato bandaki kovanda mais tellement que mai ba kondi bazo tsango kate yango omoni boye omoni caméra vraiment pardon okoki ko caméra na nanga kuna bangomba na omoni tango godem poi bangomba na ezali ba moi ba mai oyo godem poi la zaki présence yaki yango batie bangomba ngamu na ngamu te mai ate ye et déranger bato et canaliser mai kitoko mais sikoyo vraiment bakipaka lisu ba mai oyo te tala soki kaka mwa mbula muke beta bino botelema a te place au totelemi totelemi ka po mbula beti nango te mois de jour oyo yango moni totelemi mais ce que yebisa ngai cohabitation za ndenge nini entre bandeko ya Kanluka na bandeko koto ya Bandal vous vivre en ndenge nini bon to vivre na biso à bonne forme po bango bana Kaluka batoka ka mai koto
biso pe tokatisaka koto vraiment pona kuluna koto yo eza nango te kuluna ezali mais eza ba mipanzi wana eza ba mipanzi wana koto pena toza même moral les bokatsaka koto yo bakatsaka na moyen nini kana pont to komona pont kaka libaya oyo zomona oyo kaka libaya oyo zomona pont ezalaka a ya munene kala lokola ekufa nango ekufa pe bon etikala kaka mabaya bato ba débrouiller batie pont. Parce que Moutatia dit pas les bourgmestre to peka ndeko moko abia sunga bourgmestre ya bibiso koto te koto bourgmestre kutu kotanga te ezakaka bana mboka na ba bonne volonté na bango basali te tikana tshaka libaya na ngana zwa mo 50 francs nde bachaka mabaya na bango à part ça vraiment na habité so gouvernement yebi koto kasi nino koyebisa bakonza mboka bakola na biso sikoyo bon vraiment eloko na koyebisa bakonza mboka nazo senga pena pa ya président de la république Fachi Beton Mukwa Tombolu biso bana na bino ya Congo eloko nazo senga papa bosela biso ataya ke o mutuke lekate ataya biso ba passager ya makolo to katisaka l'essentiel ke atama pomoko boye esunga biso eloko nazo senga ngwana papa yoka kolela biso bana nao tozo mona musalo zo sala par-ci par-là tozo sepela chape miso awa to mona ke ate mukonza mboka akitaki pe wana talelo kwa salaki poto sepela on dirait babosa na biso mais tozaka na kati ya Kinshasa plus proche ya Kitambo hôpital Kitambo magasin tout moi maika ya mukie na quantité pe wana tozaka place au tolobi mokonza mboka yebi déjà awa po azamo na Kinshasa yebi place o basa la biso atane fils ke pomoko boye ata ya ba piéton kaka to katsaka tala ne batu ba katsa na libaya soki mwana mboka moko boye atelemi teke na tya libaya place wana mutu akotya libaya azate mokonzi yo moko yoki kolela na biso eloko tozo senga yango. Voilà, merci beaucoup madame messieurs, comme vous le constatez en tout cas, Ndeko Lobi a lancé cri d'alarme. Ndeko, yaka na yo, s'il vous plaît. Yaka Ndeko, ils ont un droit na yo, ils sont congolais, ils ont un biso na biso. Ndeko mbote, hein? Mbote, papa. Boni. Bien. Adieu, mais gentleman, on va sentir. On a DJ. Ah, DJ, on a jogo. Pas beau, t'as besoin de banque, c'est. Il y a eu ça biso na nous. Koto to comme on a boyé, maï, ah oui, wanda ko dindi, tout ça, to comme on a pas. Ba difficulté les allons koto. Ba difficulté o eza goto na se awa il fallait qu'il na ko kire na mai awa parce que bandako o eza awa etikala na ba risque à chaque fois mai eyara awa to supporter lisu mai te c'est vrai mai to supporter on le soute donc soki ka mai ye awa biso ya photo kima nzela na biso oyo bana baloba ba osala on batikela biso ngokabo pas nkuté zala a libeni mais tout le monde à l'époque honorable Fonseca Lomba tongaka pas moko à l'époque a ezaka ya mulene ekenda ya libende elimwana za tuna mai bakonzi bayaka ba kosalisa msala mais basala na ba msala tout le monde a levi pa ya baka sasa misala wat bon levi pa ya salisa kina pa na etake mwana bandal aidaki biso kozongisela biso mwa pomme esimaki te po bakiraki mai te ata osali pont na maya boya to sali pont bodindakaka sikoyo tozomona kuna imondisi ebele wana tous ezalaki nini bana batiaki yango bato bakobwaka matiti to mpe ezalaka banga bacure donc eyaka bon donc eyaki bakiraki batiaki bazelu kuna efeke ya otya zelu kuna nde bato babanaki kobwaka matiti wana nde esali basalite wana ndeko naka nini okoyisa bakonzi mboka landa na tala télévision yango oyo FM télévision za chaîne oyo même président de la République alandaka yango nini okokoloba na bakonzi par rapport ya situation eza kote oyo est-ce que côté insécurité ezali par rapport à mobulu ezali eza se bato bazalaka awa bato babandaki kovivre awa bazala awa mais bato baka lisu te bato bazala su te totika na insécurité parce que bato baka lisu te elongo wana osenga awa na bakonzi ya mboka babomisela biso awa eza fo batila biso premièrement eza na terrasse eza na terrasse na kosala terrasse awa na mai après batie pont nde tovivre bien boye tozalaka dans la difficulté. Très bien, merci. Ma chérie, viens un peu. Boni,
Bien papa. On a moni à yozo réclamer. Moi c'est qui toque au boyo lobby. Papa to dinda makasi surtout ton boule bête to vanda ka kimi te papa. Député ba ya ka to voter bango na suka ba kimi. Ça dit quoi sur baroya? Baroya ko ina zakala te. Ba beso mo puta apa ba sanye manjaka te za te. Ato za to baba mo mabanga za te papa. To lembi. Nini ma inde zata po muke mabwe bonga ta po mnya ta boule bête ndeni ata 23h olega na yo papa. Senya semso aiza kotoni. Awa aiza ka sanga bandali na saka sanga. Luano kasanga koto. La Luano kasanga. Kitambo kotoyo bandali. So vivre ndenge nini? Pas surtout so bakuna surtout so mbule ba so bakuna babandi to la latin. Mo bakuna mo bakatu so yakate. Basoda biso yakate. Bakatu la biso ba bakuna basoda bandali. Nani saka ba polisi ba ko depona nzele zate to peni. Nzele zate ya bandali ba kata mai basoda basoda liboso bakuna na sima. Au moins mbangu bakimo ba poste mabanga so mo mke ba violer ba mike. OK, kasi tala télévision yango yebisa ba konzamboka ozai pe jeune fille oyo ke zona avenir okoloba nini na ba konzamboka ba kona. Tena ba konzamboka ba bon biso njela to fifa beba mai pesa nini yezo ngapela mpanji na biso. Ah mai ezate koto. Mai ezate ba bima na pasi ko kacha ka boy. Bikolo ngo ba kuna na Congo po to fifa bien. Ata 23 pesa ni okacha no maso a 23 oleka na te pa kuna akolo ngo ta pira boto na sa. Ele ni mutamba ya ko bo to Congo. Très bien, merci madame, monsieur, je crois vous comprenez. La habité ndeko yaka ndeko tozo ça entre comprendre à tous livres vraiment les Sekibino dans la frontière il y a Bandalungwa na Kanluka la commune de Kitambo et sika wapi to komona bandeko wako vivre en cohabitation ndeko tozo pe ndeko boni bien yonde oyakuma koto hein c'est ça yonde mokambia koto to mona ngaza mokambia koto te tozaka ba descendant ba descendant kaka OK boni ici ça bien asa Kenya OK. Mais quand le sucre te voit au Landayo, toza wapi nanu bien pour toi comprendre. Et toza na bandali. Ngambo na Kaluka. Amo Kaluka. Donc oh ne ma makele na makele. Ah OK. Toni ni difficulté ni bozana awa. Insécurité, est-ce que maizate, est-ce que bakonzi bakipara binote ou bendenge ni? Te Kaluka eza monde pas pour bakonzi bakipara ngonte. Poni. Po na Kaluka net na quartier 1, toza na ni général, ni député. Donc mutu mo azana mbonge be na quartier na ça. O teme to ka député moko déjà za ka koto. Ba député wana bazala na quartier D bazana el angaliema. OK. Na el na biso to na mukunga na lukunga. To za nyoso na lukunga. Lukunga. OK. Koto Kitambo biso koto na quartier za Kitambo. D'accord. Donc koto yo donc ki ba kabinote. Te ka ba biso te. Oui, ça ce que vous vivre ndenge nini awa par rapport à to moni pont yo. Yo to chepo yo. Pas to tsaka ngo to yede batu. OK. Ndi bali kaka. Mais en plus awa so comme na 20h insécurité côté. Njela l'état bungaki asala biso oyo atiki. Il fallait sila. Oh. Njela direction à Kiamvu. Pour o basala ki na sekuna il faut esila to sengi na l'état si senjela wana. Po tala kuna komona bakonzi batebele bakoya kosuma mapango. OK. O bakuta pe libanda. Donc il le sala ka batu basuma te parce que ça enclavé, c'est ça. C'est enclavé po dans des mailles. OK. Tout ça la kata île. Maya makele na Maya Maluku. Maya Maluku. OK. Oye kaboli na Jamaïque. Toza na kati ya île. Donc toi îlot, petite île, voilà. Donc po njele fongwama. Ndenge batu bakoya ko somba. Nde batu wana bako changer makambo na kati ya Kaluka. Po njela o pe ko sala ki jipi pe la police uti bandali na nenga elo yo e koti ate ke jipe uta fo selemba we kota nenga likolo kuna kitabu. Eza retard. Po awa insécurité zali. Ulu na R2 boto la bato. Siko bosala ka nini po bato katsa ba pesa ka moyena petite chose kaka o esungaka yo po ndengo tsheli baya. Moi 100 francs moi 200 ba pesa. Moi 100 francs moi 200 ba pesa et sur la population eleka. Excusez un peu. Ba serrer les alaka awa. OK. Nde ba salaka nguka na mbula moko kolon moko elongwe. Mbula bi balimisa tu tipon elimwa. Ezaka suto oyeba teke libende zaki awa to libende zaki kuna. Kana mai o. Mai yo souffre ba tu makasi. Ba ko landa bande ko balandi je crois que il y a un individu oyo à Monique au lieu que batu bakata parce que nous a début que ba navette c'est-à-dire ba circulation d'aller entre de part et d'autre. So batu ba ko ta Kaluka il faut bakati ça. Bandal ba ke suma biloko ko ta seka ba ke ne wenza mola ba tu ba za ba ke ne Jamaïque soit ke ne bosadi et ça mara 10 matin soir mais
na moyen nini parce qu'il n'y a pas de passage. On a un déco, c'est un particulier. C'est normal que bah payer moi 1000 francs, moi 500 francs, 200 francs pour permettre à se perdre de temps. Voilà. Ce que tout le monde dit, à l'époque, on était là. Non. Njela quand l'époque Fatih. Oui, Fatih kaka mais ngobila ka gouverneur. Ndinga zaki mais ba stopa kiango. Il paraît que pour moi ils ont un cimetière et on a empêché pour bukanaki ni ba gena osala ngo. Mais tina minute yo awa ba hôtel biso te courant ils ont passé mai banda ba 4 ba na osala goudron oyo mai ils ont rajouté mai ba so marana banda. Bidon il y a 25 litres 200 francs. Moi cantine il y a 10 litres 100 francs. Donc auto moi ils ont rajouté. Très bien. Mais na lingi afato kabwana yo ndeko. Na lingo pesa conseil parce que au trouver le moko bi kulu na yemo sama. Na lingi tala la caméra. Ba jeune ba master na yo, ba leki na yo, ba ya na yo, o ba sala ba pratique. Pesa moi conseil. Conseil za batika ba luka mbongo. Soto zeli gouvernement o lukate. Po ezanini totangi ba classe mais mboko na biso ba emploi eza mingi te. Exactement. Mutu fo sala o nyonso ba lobby. O sala mukili. Po soko komozela. Okoyiba ndeba musu bazoyiba lelo. C'est ça. Okoyiba yango mo biso to lukaka na biso po to na choité. Mais nalanda que avant en dehors la caméra au bagelo moko boye na lingo expliquer pourquoi le bongo lobi awata basali bo sécurité ici là te poni. Ce qui ba sisi goudron oyo. Nde ekozala un peu. Voilà, un peu résolu. Po boye ce qui ba tika boye eloko esala na ngote. O goudron esala ke jipe uti boye koti tango zo le air tout ba konji ba koti na quartier ba sombi batambongo ba ye ba zo somba nde ekozala lupango ba moni garde lupango wana ba moni garde ndenge za na Jamaïque otambola chaque lupango mona garde za wana go bangisa moi go bangisa awa garde moko na lupango moko azala kati mapango ezaka biso na biso bana ba koko bazalaki ba boti biso ndenge ezaka tilelo ndenge ezaka tilelo po soki ezaka ka boye ekosanya nango te po tebi mokonzi mo afanda mokonzi afanda kuna chaque ya feni okota ba garde po kaluka eza na mabele eza neti na Gombe okotonga 10 niveau 20 niveau eza awa eza centre vite obenga yango nanake ville na okeni na bimi GB na ke makoni nanake ngalima na matimo na komi ngalima bandali yango ngi sima nanga kasavu sima nanga nakena ngo makolo marti makolo. Mais ce que tout le monde est là, c'est bami tu carré côté la wapi. Écoute on a venu Gombe. Ah la venu Gombe kuna. Gombe ndi ya katira. OK, après miti kota seka. Mais venu Gombe on benjele saka obiba. Mais à l'époque on doit y tirer. Miti on doit y tirer. Et ya ka petit lelo. Mais a venu Gombe nde eza ko kufa yango moni moye e ya susu ezate. OK. Voilà, tonto kabona ni no ko yita sko ba konjamo ba ko na lokasi. Ba konjamo ka ba sunga biso na kaluka. Ba sunga biso goudron au basel biso au va meka go sa pour monner ka niveau mais point c'est quotidien ba sunga biso goudron na esila pour to sala bien pourtant aussi là tu ebi ke ba konja mboka na batambongo ya mboka na biso ba kosomba ka mapangu na kaluka ba sunga biso goudron esila pour makamso edimine pour nzela ibo makabiso pour batambongo ba kota na kaluka nzela ne ezo boma biso soki nzela wana efongami et outi bandala veni boma et matiti lui et que c'est le maou nde oromona ke batambongo ba ko songa ba ko somba nde ba konji ba sunga biso ba sisi la biso nzela owana po ça la bien est-ce que boyo kata so pour la so mutuka il faut na bimati kimbondo joelité ni na mutuka tona bimi tibangu na orange ni na mutuka pour awa pour ça mutuka ça passe. Mais si quand on commune à un moment ba festivité à fin d'année yango yo le 24 le 25 Noël, beaucoup de parents ont donné. Na kaluka a. To vivre quand to vivre. Obi makaka faut que obi mabandal. To vivre quand to vivre quand. Ndenge to sala kama kama biso. Mais na lingi faut ya ka polo banano ya ko bakisa moi obakisa moi nini yo lobi nini olobi na lobi vraiment en tout cas tozo vivre bien té. To comme na ba époque ba fête mais tala pour somber loko koto ozo kata so mutuka koto neto telemi so mutuka ezate avant somber loko koto il faut bima bandal il faut bima mola il faut que donc ma trop mais tout ça na kata centre ville donc ça so baluki kana sima kan kokolo
O baluki ya bandali yango, makelele yango yo to katisi. Kuna delvo zali. Ba delvo yango tout mais eza pasi. Et sika o tozo vivre, tozo na centre ville na zolo ba mais ba konzamboka bazo chango kati. Mais parce que nous ne sommes pas la première personne ou bien la première personne autour de la émission Awa. Même je crois que cette fois-ci, mais canalisation maï apparemment ils ont la ligne. Qu'est-ce qui se passe? Tu éviter ils ont continuer à canaliser pour mutabane ko sunga biso moi muke na utaki koyebisa ezalaki godem poi ezalaki ke air moko akitisi ba tracteur boye ba kire mai ba kirango omona moi mai ezupe nzela ya bien mais lelo tala ka yo moko caméra tozana na lobi banda ko nyoso moni batu bakima bavanda kalisusu vous êtes dans les oubliettes de la bossa na biso mais bakoya siko bo voter biso en 2028 mais to ko voter nani bayate to ko voter bayate po to voter so mututi bayate vraiment bobosa na bayana bango te ba député bayaka na kaluka lukunga ba utaka libanda ba poubelle tala caméra benda na wala ko ezali ndako mais ndako yango wana na kati ya mai. Hein? Donc, Maï est débordé et changeant là et qui kozwa ndaku ya batu. Caméra yo moko benda na musika ozomona. Bon vraiment to lobanini. Tozana ba conduite tozana ba conduite. Ba conduite na biso eloko ka tozo senga nde tozo senga ba conduite. Maman telemi. Omoni leki nanga moko ya mwasi auti otelema alobaki problème ya insécurité. Insécurité totale. Pour babosana na bango biso ndire bayeba akoto te oko baluka nyoso la police pour mon ngo fo obima à 200 à 300 mètres omoni la police bon na habité to lo banini fatie moko azap na mwana ya mboka ayebi place très bien pour asa ya pe mais gouverneur Bumba to azali gouverneur Bumba eloko pe tozo senga lisusu pa ya gouverneur son excellence akoma na kaluka te nani Bumba akoma kaluka te ayebi na biso ko kaluka ngana zaki na Brazzaville na 2010 mai moko na menacer bongo na Brazzaville majuku mais ba canaliser mai wana ba tonga yango neti kalamu makele po ani ba tonga ngote pona ba dégâts ba tonga yango na source ti na fleuve ba tonga yango ilo tozo senga oso ba tongi yango nde osala ke mso ba dégâts mso esila po yango za mai zelo ne ba tonga yango ba olongola kaka zelo po carrière ezali ba misaka zelo ba olongola kaka zelo nde omona mai kovana mwa kimia bato ba souffrir to la pe kimia te soki mbula bandi abo te so la te to no ta zo pongi te pozo banga soki na lali na samba bazo banga ke mai ekota na fe moni ndeko pe le kwa za préoccupation okoko ya pe opesa mo makanisi yo ndeko pusa no lo ebisa bakoni non ça pe malamu mingi ya ka pe to zo mwa osa malamu mingi parce que tozo lukaka pona bonheur ya. Non, comme tu veux, hein, comme tu veux. Olingi Lingalbe français, d'accord. Bonjour, mon ami. Oui, bonjour. Vous appelez comment? C'est M. Ramazani. Vous habitez les quartiers? Oui, je connais bien les quartiers. Vous habitez aussi les quartiers? Je suis des quartiers. De l'autre côté, il y a Bandal. Je suis au niveau de l'autre côté là. Alors dites-nous un peu, quelles sont les difficultés que vous retrouvez? Surtout, nous sommes dans une période de festivités de fin d'année. Et comme vous le savez, ils ont bien parlé. D'abord, à chaque fois, il y a des inondations ici. Oui. Donc, lorsqu'il y a les inondations, vous allez voir que non. Causé par quoi? Même par les débordements. Par les débordements d'eau. Parce que, vous voyez, cette rivière n'est pas du tout canalisée. Exactement. Et lorsqu'il y a de tels dégâts, ça mène encore. Il y a les maisons qui sont noyées. Et les conséquences aussi, vous allez voir que venez ici. Les parcelles sont noyées. Et il y a même des morts. Récemment, nous avons perdu pas mal de personnes qui étaient mortes. Alors, vous nous dites que toutes ces maisons étaient habitées par les gens? Bien sûr. Vous savez, les maisons sont restées comme ça, inachevées. C'est comme s'il n'y avait pas de gens. Donc, suite à cette inondation, vous allez voir qu'il y a beaucoup qui ont perdu la vie. Donc, c'est cette rive. Non seulement ici de l'autre côté. Quand ça déborde, vous allez voir même de l'autre côté, donc l'eau remonte même de l'autre côté. Vous allez voir même il y a des parcelles qui sont inondées, il y a eu des morts. Est-ce que les autorités sont au courant? Mais à chaque fois, nous avons le bourgmestre qui est là. Et le bourgmestre est déjà au courant de ça. Il a interpellé plusieurs fois les autorités. Mais c'est comme s'ils sont inactifs. Et c'est ce que nous sommes en train encore de plaider au gouvernement, en commençant par Yemé qui est le président de la République,
puisse encore pallier un peu à cette situation. Il y a aussi une autorité urbaine qui est Daniel Bumba. Mais Daniel Bumba aussi doit aussi quand même prendre soin de ça, c'est-à-dire doit jeter un coup d'œil. L'un des peux venir ici au niveau de Bandal Kaluka. Ouais, ça c'est une grande rivière. Quelles autres difficultés que vous retrouvez ici? Surtout on est dans une période de festivité. Est-ce qu'il y a l'insécurité, comme disent les autres? Mais bien sûr, il y a l'insécurité. D'ailleurs, pas mal, il y a des koulouna. Ici, vous pouvez même pas traverser vers 18h. Déjà, à 18h, vous savez, qu'il y a plein de sécurité. Il y a des koulouna en cascade. Donc, qui arrachent des histoires. Mais ils arrachent et puis, il fait blesser encore les gens. Et quand vous tombez, par exemple, dans une erreur, on peut même vous tuer par des machettes. Donc chaque jour, ici d'abord, ici là où nous sommes avec vous, reste bien, regardez un peu l'air, mais si déjà 18h30, vous ne pouvez même pas passer ici. Donc il y a l'insécurité totale. Les gens sont mal à l'aise. Il n'y a même pas moyen de sortir pour même vaguer ici. Donc c'est vraiment une route principale, mais nous voulons que l'intervention du gouverneur puisse un peu pallier à ces situations. Alors on a vu un petit pont ici, les gens traversent. Est-ce que c'est pour un particulier ou bien c'est... Les ponts ici, non, qui ont mis les ponts ici, c'est pour les particuliers, c'est-à-dire les jeunes qui s'engagent justement pour se débrouiller, pour aider encore les mamans, les papas, pour qu'ils puissent y traverser. Et nous, est-ce qu'il faut-il les condamner ou bien faut-il les encourager? Mais il faut les encourager, mais il doit aussi les soutenir. C'est-à-dire, pourquoi même pas le gouverneur puisse encore fabriquer ne fût-ce qu'un autre pont pour que les gens puissent passer. Métallique aussi, pour que les gens puissent passer. Et déjà, quand nos jeunes font de telles histoires, il faut déjà les encourager. C'est pourquoi nous supplions à ce que, comme il y a les autorités urbaines, qu'ils puissent encore nous aider afin qu'on puisse pallier à cette situation. Voilà un peu ce que je peux vous dire. Voilà, on va se séparer avec vous. Quel est le mot de la fin que vous pouvez dire à toutes les autorités qui nous regardent en ce moment? Vous regardez la caméra. Je crois que vous avez compris. Et là, on regarde le bas que où est la carrière ya zélo. Bakonzi, n'habitez comment vous réfléchissez ça. Mais l'État qu'on exploite, monika ba jeune oyoyo bazo débriller. On peut le mettre au travail. Comme ils ont toute une entreprise ici. Exploiter celle oyo, ba jeune o bazu misala bazo ça l'État chibakar a banzela ya kitoko, c'est-à-dire ni tout kapende outi et Jésus zelo ba jeune a bazu misala bazo que noter kango ailleurs. Vous comprenez que même mendicité comme ça la même kounou to kolobela parce que kounou en réalité eza nini eza ba parents ba ko kokate manque emploi zali manga ko lia moi na monique jeune na monique non pour azana là il faut kende so azali na conscience. Mais on peut toutefois les encadrer. Et l'État peut se charger d'ici. À saluer ici quand il y a que tokoli to abana mike to ebike awana carrière à zel oyoyo bato tonga bandaku e uta aba zel oyo même zelo ya fleuve oyo zelo yo. Mais ce sont des particuliers bazorandi bakenda bateka na baka ba 10 tonnes ba 25 tonnes ba teki bazimon na bango que gagne l'État ici. L'État gagnerait le quoi, mais l'État peut créer des emplois ici. Voilà. Merci beaucoup. Je compte comme une soupe quand on a Kanluka. En fait, tout ça la frontière. Il y a Kanluka na Bandalungwa. Merci, cher ami. Que Dieu vous bénisse. Ok. Merci. Voilà. Donc frontière, il y a Kanluka na Bandalungwa, avenue Luano. Oh, il m'a mis vers ACK. Église ACK, il y a passé Mukuna. Oh, il a mis Kasanga et que quartier Ti, ok Likolo. Voilà. Network total ça. N'engani ni makambo koleka awa. Il y a l'insécurité. Voilà, merci beaucoup. Ceux qui nous ont Fanny Matoko, que Dieu vous bénisse. Passez Jacques Afwa, merci. Meilleurs vœux à vous tous au Bokola Nanga Sikoyo. Anniversaire Nanga Lobby le 23 mai. On a fait dans la méditation. Ceux qui nous ont prochainement le numéro 6. Ciao.